Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Bo s'abonner, bo cliquer. Kaka bo cliquer wana. Bo s'abonner bo kuma ba membre. Ezali gratuit. Et sanga ke iloko mwote. Soko cliquer au komi membre pour na ko soutenir mesala nankolo. Puis bo partager ma message. Bo partager yango. Mbote na bino na kombo na Yesu Masia. Balinga miaba na nzambe ezali ngai bongo. Mosali na nzambe oyo atindaka liboso na bino para kosakola malako na ye. Lelo liboso na bino mpona koteya mpe kosakola malako na nkolo na Yesu Masia. Bana na nzambe bekelamu na Yesu Masia mingi ya koloba ezali te ya liboso tobanda tokozongisa matondi kotonda nzambe po te yinde ya bateli yo na ngai tozongisa matondi epai na ye. Yawe mokonzi okumbama oshanjolama onetolama ozali malamu opesi bomoi na moko na moko olamusi moko na moko lelo kombo na yo ekumisa na eshanjolama napesi direko na maboko na yo tata ibandeli mpe suka nango tika te ekota na kati na bampate na yo lokola mwana nzambe likinda ndenge balataka elamba na kati na nzoto na bango tika te ngai profete na yo koyema so olatanga mpe mobimba tata oyo kobimba kati na yo ezala inspiration okuti epai na yo na pamboli yo na kombo na tata mpe ya mwana mwana santo amen 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 balinga mi bana nzambe mateya na biso ya mokolo lelo ezali bongo na mokanda ya Ancien Testament na Amos chapitre 3 verset 3 na bandeli bongo mateya na biso mokolo lelo ezali na mokanda ya Ancien Testament Amos chapitre 3 verset 3 na kotanga bongo makomi na kombo na Yesu Masia. Natangi. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Nabandeli. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Liteya na kombo na Yesu Masia nde yangwana. Balinge meba na nzambe mateya na biso ya mokolo lelo teme nango ezali embouteillage nani ndeko na bolingo. Embouteillage nani ndeko na bolingo. Alléluia. Alléluia. Bikena mabana na nzambe bofungola matoi kolanda mateya mokola lelo kozala disposer kolongola distraction na kati na yo parce que za makambo na nzambe bolanda ngo sérieux ba émission mosusu ezanga nango bomo ezanga tina te bozwa ngo sérieux ya nzambe nde ezala koleka ata o déplacer ozongeli mateya bandelaka pe mateya oyo uti koleka mikoleleki bandelaka koyoka yango ezala lokola buku na kati na yo mpona kopesaka yo boyebi amen pe luka kokabolaka mateya kopartage yango na kati na bandeko bazwa pe bayeba bayoka tambusa mateya kabulula bandeko ekobikisa bato mosusu osali mosala na nzambe na ntango wana yawa kumbama yawa pambola yo yawa sunga yo na molimo pe na mosuni amen balinga meba na nzambe boyoki mateya na mokola lelo na mokanda ya Amos chapitre 3 verset 3 elobi nini deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Est-ce que batu mibale bakoki kotambola elongo moko soki bayokani te? Batu penza mibale soki bayokani te est-ce que bakoki kotambola nzela moko ndenge nkola tuni nde bateya na biso mokola lelo titre nango boyoki embouteillage nani ndeko na bolingo. Ndeko na bolingo ezaka moto moko oyo nga na yipi kombo na ye Yesu Masia. Yesu ndeko na bolingo yo lingi ngai mingi yo kufela kingai yo tarisi ngai nzela nani ndeko na bolingo. Bele kaka Yesu Masia nde ndeko na bolingo me moto na mokili te Yesu Masia nde ndeko na bolingo. Bikele mobana na nzambe mateya eye koyebisa moko na moko pona ko comprendre koyeba ba difficulté na kati na vie bato mosusu bazo ko kwesama bato mosusu bazo ko kufa bato mosusu
bazo souffrir ti lelo bazo bakufa pona likambo etali embouteillage. Embouteillage ezali nini? Ezali nde ba relation oyo ozalaka nango. Embouteillage ezali nini? Ba amitié oyo ozalaka nango. Embouteillage ezali nini? Ba attachement bato yo osala na bango ba relation, bato yo bakoma ba mina yo, bato bakoma ba camarade na yo. Bien-aimé en Jésus-Christ, yawe na bibele alobi aboyi te ke bozanga ba camarade, aboyi te ozana bato, aboyi te ke ozana ba amitié na ba relation. Mais yawa tutuna alingi ayeba ozo s'attacher na nani pe ozo tambola na nani. Po bato nyonso na kati na mokili oyo ba bato na Nzambe te. Bana na Nzambe esengeli otambola na mwana na Nzambe. Okoloba te so otambola na bana na Nzambe bana na Satana bakoyeba ndenge nini bana na Nzambe. Yo okendaka na kati na église mais ba relation na yo ba entourage na yo ezaka banani? Ba musicien, ba miyibi, bato na ndumba bakoteya yo nini? Bakopesa otoli ya nini? Yo oza mwasa libala. Batachement na yo ba relation na yo basa ndumba basa moko bazanga mabala bakamadene bakobomelo libala un jour po toli nini bakopesa yo, toli nini bakopesa yo moto na kati na yo ozoyeba te ke ba relation makamadene na ndenge yango nde bebisi makambo ebele ya ndenge na ndenge na kati na bato ndenge makomelobi. Est-ce que moto moko bato mibale oyo bayokani te bakotambola nzela moko? Non, bakotambola nzela moko ndenge nini? Bakokoma ndenge moko ndenge nini? Bana Nzambe bekelemu na Yesu Masiya oni okwami omibomi yo moko kozanga koyeba yo moko parce que Nzambe atuni kati na yo te, aboyi relation te, aboyi osasoucie na bato te, aboyi oza na kati na bato te, moyeba ozo s'attacher na nani, amitié na yo ezali nani, relation na yo camarade na yo ezali nani, ami intime na yo nde Yesu ndeko na bolingo. Embouteillage ezo ya na kati na bato ya nini? Embouteillage na lingo lubake bato baleke bele na kati na yo oya na bato bele oyebaka te soki mabe pe kweli yo oyeba te ewutili na famille, ewutili na bakamarade, ewutili na mosala, ewuti wa parce que ozala bato ebele trop embouteillage na kati na vie na yo ozo se contrôle ozo bate mais ozo bate parce que omi contrôlaka te parce que ozala ba koto bato ngana amuta bato embouteillage za kati na yo parce que jour likambo koyela yo okoyeba te ekweli wapi ewutili wapi ekoteli wapi. Embouteillage nde yao azopesa toli embouteillage keba na embouteillage. Embouteillage ningolo bate soki mituka za kati na nzela bo français bo teremi bo français mo kemke bo teremi donc bozo kola te bozo poussana te bien-aimé à Jésus-Christ ba relation oyo bozo luka na kati na mokili mingi basala ba cimetière likolo ba relation mingi lelo bazo souffrir likolo ba relation na ba amitié ozala na kati na église osambelaka bien sûr na bato kozala na bato oyo mingi bakopesa toli oyo basambelaka po bakopesa toli na malako na Nzambe baka mais moto asambelaka ta kopesa toli nini so likambo yeli yo akomema nzela ya mabe tamaso nzela nganga relation na yo ezali wapi? Nani yango oyo yo ozo s'attacher na ye? Nani yo kangami na ye? Nani yo linga sale na yo? Alléluia. Bana Nzambe bekelemu na Yesu Masiya meme na kati na libala yo ozomona mpenza ke ozomona ke fiancé oyo ye te aza kobeta afingaka makambo ndenge na ndenge moko na mobali mpe na mwasi ozomona mpenza ke mwana mwasi oyo so na bali ye na kozala ba problème molobi kaka ke bon ngai nasambelaka toprie tokopesa toli akobongo wana ya kochange na ye wana ezali yo nde moto ozwi décision wana ezali Nzambe te na age na ye soki 25 ans 30 ans 40 ans 45 ans yo kochange moto ndenge wana yo kochange moto ndenge wana soki Nzambe te yo moto ozwi décision wana ondimi obali osatache attachement amitié relation après lobi tango bandi kosouffrir bandi koyoka pasi ya Nzambe eza wapi? Kolela Nzambe eza wapi? Problème ya Nzambe eza wapi na likambo oyo? Yo moko mtu osangage na likambo oyo lingi likambo wana attachement ya malamu ezali ya mabe pe ezali siko yo ke koluka ya mabe ozo s'attachement ka mabe pe ozoyeba mingi bazoyeba ke oui nzela oza mabe likambo oza mabe mokangame ka na kati na likambo wana fota nani
bolingi yawa kita aloba apema mais yawa pesio mayele ya koyeba ke likambo za mabe likambo camarade so na continue na ye un jour oloba ka bien moi non ndeko so na connaît un jour na ko so problème o ko so pe ba problème ko po yebi yango olingi liboso nsa baloba ba peso mayele ya koyeba mais pourquoi je continue ka toujours ko miko isala kata na likambo mingi lelo ba bébé pona nini ba s'attacher na bato ba ko attacher na bango te. Bien aimé en Jésus-Christ, 1 roi chapitre 16 verset 30 à 33. Roi Akab, roi Akab, roi Akab, roi moko malamu nsaba lingati mingi makamande na ninga zo makam malamu mais yawa pesi bango bebeko alobi na bango bino na kati na mboka na bino boko ko bala ba sidoniete boko ko bala ba sidoniete pona ni nzambe ayebaki ba sidonien wana baza bato ya bakisi bataba magie makamande na ndenge soko lingo kabwana na nzambe relation attachement na nzambe kabwana kende ko nzambe bikeko kotsa na kati na ndako na yo zo bikeko zo ba nzambe mabe ba mpungu bakisi kotsa na kati na ndako yo na nzambe pe bokabwana makomelo biango batu mibale soki ba yoka ndeba ko tambola nzela moko boko tambola nzela moko na nzambe te soko lingo kabwana na nzambe sala kaka makambwana koma muto mukili sala makamba be na kati mokili nzambe pa bimi na kati na ndako na yo molimo na nzambe na yesu masiya bimi na kati na ndako bokabwani yangwana roi Akab kiteti ebomaka kozanga koyoka ebomaka roi Akab ake kosala mariage ake na mboka basidonien ake kosala mariage ake kobala mwasi na mboka wana mwasi nini Jezabel oh nganga magicien maraboué science occulte oh banini ba nyonso kaka ye bundoki kaka ye Jezabel azalaki na ba 450 prophètes y a starté na 400 prophètes de Baal 850 avant d'akana bango palia kana bango mesa moko basala na kayiba kisi akaba ke kobala kotokuna et pesi nzambe kanda nzambe asepeleki pote akaba sanki teti aboyi koyoka maloba na nzambe kobala ke kobala kuna eleki nini salami nini sikoyo ya Akab lokola ke kobala kuna atongi kutu na ndako neti église temple obando kumbisa bikeko wana yoka roi o nzambe alingaki makamba ke akomi nango yoka makamba ke kosala oh bien aimé en Jésus-Christ na 1 roi chapitre 21 verset 1 à 29 Akab apesi su nzambe kanda ya nini Akab azalaki ndenge bafana na mwasi na Jezabel na mopanzi ya lupango no bango bilanga moko yaki kuna ya Nabot aki na bilanga ne kuna yesko Akab alingi nini bilanga wana ekoma ya ye kolo bilanga bona ye alobi non ngai na ono tekela ngai bilanga ya vino otekela ngai ya kopesa lokolo na lupango na nga ekoma ya biso mokolo bilanga bi non nga na koteka mabele na nga te na koteka mabele Akab azongi na ndako akomi na susi azoloba te Jezabel ayi kokuta ye alobi chéri mpona nini basusi bakanda boneti motu bo ozoka premier eza nini Akab ayebisi ye na ngai kosomba bilanga mpa na ndeko tokangani nango lupango me ndeko wana boyi makambo ndenge na ndenge na bundeli ya aboyi na motema moko Jezabel ayebisi ye oh chéri eloko ozoyokela mpasi yango wana oyo eloko pamba abi eloko pamba na otala yango abi na okipango vala no kimia parce que azalaki deya sire ye nganga te ye magicien te makambo ndenge na nini asali nini asalisi réunion moko boyi bafaux prophétie baprophétise mabe likolo ya ndeko Nabot baprophétise mabe balobi mabe ti babomi ndeko wana Akab azwi bilanga ekomi ya ye lupango ekomi na ye nzambe kuta pese so kanda bien kanda liboso ja kana kobala mwasi ya ndoki siko abomi su na motu alakela meliso mabe kobe apesi su nzambe kanda kuta kosakana te Akab wana kaka siko Akab sikoyo guerre fo barécupérer bamabele na bango babotola alinga mene guerre wana ake koluka na ni camarade Josaphat mutu nini roi yango mpe ya nani oyo nzambe alingi mingi Josaphat nzambe alingaki ye mingi mpo aza kosala makambo malamu mingi mpai na nzambe alingaki ye mingi Akab mutu mabe ake koluka bakoma bakamarade erreur ya Josaphat yango bana na nzambe okeba nani okosa s'attacher na ye nani okokomisa camarade nani okokangama na ye nani okokoma na amitié embouteillage keba na embouteillage ake koluka embouteillage Josaphat zoba
ayebi bien que yawa lakela akabe mabe akaba yekomona Josaphat mutu nanga ndenge ya bien eleyo elenga ngana okende guerre moko boy yoko sunganga te sunganga to na guerre wana to botla ba belo ba botla biso Josaphat pesi etoli albi akabe so ngo kende fo tuna na mulimo na nzambe so ke pesi yo nzela wana okeko bunda guerre papa kenda ka ndenge na bikenda te akabe akeko lugana ne banganga kaka ba marabu na ba prophète oya mwasi na ye Jezabel abengi se mo ba bondeli ba prier ba sali ba invocation ba sali ba jeûne ba ye non nzamba totale sabiso olongi oke guerre pre gagner bon mi ba tonyo so obotili mabere ni ostu Josaphat molimo na nzambe lati abi aninga nyale bi akabe na boyite malgré ça otuni ba prophète de Baal wana so ba 450 est-ce que ça na mutu moko te to prophète moko suto ko tuna akaba bi tout na suni 450 ba ngoni suto ba lobby et que ngana gagner bon elingo loba te ba na nzambe so ba te belé ata bato ba yebele ba lobby malamu pona tina likambo moko ke likambo na za juste non po mutu aza mutu ke likambo na za ya solo non akaba bi na yebi prophète mo boye mais aloba makamalamu pona ngate jamais sakola makamalamu oyoki un prophète de Jésus-Christ un prophète ya nzambe asakola pour un sentiment ba tude okoza mokonje okoza président akoloba ainsi dit l'Éternel akoloba teke pour un sentiment pour pesa mbongo aba sakola na biso otozo mona yango to mona na bamboka na biso bisakoli komi kaka pour azo bambogo ya ba intérêt bali ko kumisa mokonje bali ko loba ba madame mokonje pour tout makamale pour azo ba intérêt ona loba makambo e wuti na nzambe rien Josaphat benga yaya ba bengi Miché abondeli ba prophète 450 bazo bisa Miché babi folo baka kandenge bisuto lobaki pour biso de acheter de confirmer to rebelle to confirmer ka longi yo pe folo baka ndona Michel bi non ngana ko loba obino bodo yena ngote bino boza bino ngana zanga ngana ko loba oyo nzamba ibesinga o non soko lobi ni wana to ko yiba bi non ato lengisi un prophète de Dieu abanga ka te prophète nzamba banga ta akoloba o nzamba koloba Miché abondeli aye ko pesa réponse abi na moni na likolo molimo na nzambe moko boye ange na nzambe azo senga nkolo permission abi tikanga inga na kokoma lokola esprit na kokota na kati ya ba prophète de Baal wana bacha akabe na erreur comme ça baloba makambo oyo elongolo ya malamu te ba prophétie ya lokuta donc prophétie wana orke esprit ya nzambe mute kotaki pour ba prophète wana basala na erreur abe sobo kena geta gero boko ganete bako bumarua boko ozonga bo moite akaba libi nalobaki nini jamais asakola makamala mpona nga kaka makambo nalobaki nini ale bo joye na boloko mosakoli mosusu kudu prophète mosusu de Baal ya gifle na Miché abi lokola yo betinga mbata na kokota nga prison mais mokolo yango ekoyela bino to bozo kele guerre yo banokima chambre na chambre kokima ba keshiko guerre andimi na ye 450 prophète na ye wana Josaphat Zova mwana nzambe Zoba ali kokota na mitié moko nzamba lingaki te akaba kosi ye omoni bo camarade yango bo camaraderie yango akaba kosi albi Josaphat obi ndenge tozo kele guerre wana olata nanga bilamba bo konti yo lata nanga bilamba bo konti loko yo zawa ngana olata nanga te na ko se déguiser nanga yo kama yele mabe Josaphat Zoba alati teni bake guerre or ke ba ennemi kuna pa balbaki soko boke na guerre bobo mabutu mususu te bobo maka ba roi yi wande na za posa na iboye na makila na ye alléluia tango ba ye ba minebe bakota ba mona Josaphat akaba sa digizaki na ye alata na ye teni yango te akosaki ye alati ne teni mususu Josaphat sikoyo mutalata ke teni ba ye pa boma Josaphat face à face Josaphat mona liwa na miso Josaphat ganga na cri Yahweh ganga Yahweh abikisa ye Seigneur nzambe na nguye lokola lingaki Josaphat apikisi ye babomi Josaphat te lance batire lance olezo Josaphat malgré la teke teni mais la câble lokola ye nzamba mona ikat na ina mabena ye mbala moko lance koti akaba alibi naza touché na moni na zoki ba memi ye bo ba mema ye ba longola ye bo longola na kan ba mi na kabo
akaba kufi yoka na bino makambo akaba ke kokufa soki nzamba salaki te nde Josaphat mutaninga kufa na esika na ye amitié embouteillage ba camarade nini yoko tcha makolo. Deux Chroniques chapitre 19 verset 1 à 3 prophète Jéhu aye komona Josaphat ayebisu Josaphat mais oza ndenge nini nzambe alingi yo mingi yo oyebi yango bien ke nzambe alakela Akabe mabe Akabe akena kobala Jezabel nzambe alingaka te pa boma mokolo bilanga mutu bilanga kuna oyebi makambo wana nyonso tu mais yo oyebi ke azalaka na bilakele mabe yo kaka okomisa camarade na ye omoni ndenge olinga kokufa nzambe mutabikisi yo akosi yo mpe na guerre abi lata bilamba bokonzinga na kolata te or ke yo ndolinga kokufa kati na ye keba na yo na makambo oyo osali. Alléluia alléluia bakebisi ye quand même Josaphat malgré nzambe alingaki ye Josaphat ayokaka te kaka Josaphat ayokaka te ake kosala susu camarade nani na Akazia azali nani moto moko oyo roi moko oyo nzambe alakela susu mabe asala mabe yawa lingaka ye te bien aimé soki yawa lakeli mutu mabe soki yawa pameli mutu yo kokende ko négocier yo oleki nzambe na bolingo yo kokende ko nanga yo oleki nzambe na bolingo okoka te bien aimé tango ake kaka pan bakomi bakamarade nzambe asepelaki te basali bateau bokisi babateau bapiro banavire babanda kosala bacommerce na Akazia yoka ake kosala commerce na mutu oyo nzambe ayina bien aimé en Jésus Christ yawe atindi Eliezer papa na ye kombo yaki Dodava kende koyebisa Josaphat ayoki te toli bapesaki na Jéhu ayoki te Eliezer ayalbi Josaphat oza ndenge nini bapekisaka yo kotambola na Akabe te olingai kokufa nzambe abikisaki yo lelo mpe oye kaka na Akazia otambola na Akazia mutu mabe Akazia oyo nzambe alingaka te yo kolinga otambola na yo komise camarade na ye oza ndenge nini osalama nini yawe asepelaka bia mbala oyo akobikisa lisusu te oza teti wa mutu makasi ya mbala oyo okokufa suka na yo emonani bake na bateau na navire bakende ba commerce ne bakende ki ba bateau panzana na kati na ibale ale ye Josaphat na Akazia bakufi bikela mo bana nzambe Josaphat nzambe alingaki ye mingi Josaphat azali mutu malamu mais ake kokufa na likambo oyo kiteti mutu makasi bazopesa batoli aza koyoka te bien aimé en Jésus Christ soki mutu alakelama mabe mutu asalala mabe atambola na kama mabe yo te mutu oya kubikisa ye yo te mutu koranger yo za avocat ya nzambe te. Faut faire très attention à la relation muta lakena babe nganga moko bu makamana yo kongama na yo kuma kotambola kongama na katna okuma ko benda ba malédiction makamna yo makamna yo kuma ka ba freinage makamana yaka yoka likambo oyo. C'est pareil ce qui se passe dans ba pays na biso yoko ba République démocratique du Congo. Akabe azagi malamu ayokate ba lakeli mabe mais aye ko s'associer na Josaphat mutu malamu bosali kuna na ba politique ya bino bozo sala wana to sala ba union bo iso ba union bo sanga na ba yo ko sala union bo ko sanga na bato o bazala makila na maboko o baboma bato o baboma ka bato o baboma ka bato bazo nyo ko la bato yo ko komisa ba camarade na yo ko sala union na bango bien aimé à Jésus Christ l'ICC à Josaphat oyo boya ko kufa ba misusu na likambo bo yebite na makambo oyo parce que bato wana misusu ba o misusu ba wana ba lakela ba babe aucun jour. Bon, mon appelle Moutoumoko à 5 à pardon, à les cacalubi que peuple, en tout cas, n'a pas kibino, peuple, n'a bomaki, n'a se repentir, nous avons dit jamais. Car les mêmes bateaux, Bolibo s'associe bango, embouteillage pour Bolibo Sangana bango, Bogobando tambolate, Mboka peko tambolate, Bobano monaga pour. Botelemi, bopousani, embouteillage ne nzambe aboyi. Bo batouana basala makila na kati na maboko. Batouana bakama, ode bakobongo na bakobongo. Nano ba eske babongwani? Nano babongwani te. Batouana bazo boma, basala makila na maboko, boye ale boya to sangana. Na batama lamo na makamande na bisu to sangana. Bien aimé à Jésus Christ.
faut faire très très attention. Très très attention. Bokamata se bangangati. Bino bato bosambela bien. Bokamata banganga na ba magicien yeso bo sanga na kat l'église, bo de la nzambe pour nzamba pesa bino réponse. Bo zongo? Non. Embouteillage. Ou s'attacher na nani, ou sanga na nani. Bien mais ba malchance musulu makamusu et ça na bateau botambo na bango bateau bo mona kawa. La kat na mokili. Anakena mama be. Atambola na mabe na ye. Mais ba pekisaka yo. Omona ka pensa. Ba pensa ko tambola na motote. Ko kanga na motote. Mo yo kakati. Akomo même le problème na kati na yo, na kati na vie na yo, ba kamanena. Bien aimé en Jésus-Christ, ba mesusu ba kweya. Ba mesusu bo moyi na bango beba. Tout comme ça 2 Rois chapitre 6 verset 26 à 29. Ba mama mi balé. Baza ba camarade. Mboka ekoti nzala. Na kati na nzala wana ba yokani babi nzala peze leki moko ayebisi moninga labi non. Na nzala oyo to boma bana la biso. To lamba to bana na oya yo. So to bana yo to lambi tant to sisi to lié tant to lié oyo yande to bomi susu yanga. Alléluia. Hey. Ozo s'attacher na nani? O kangana nani amitié na nani? Moko wana andimi bakamati babomi mwana na ye. Bakati mwana bakaningi ye na mafuta bazuba mwamba nguba na musaka balambi musuni ya mwana baleba sisi batondi ale siko isili ekomi siko turu ya mususu haiwe bise bo siko ekomi turu ya mwana mususu na aboyi abi ngala tinda yobo mwana wete ngala tinda yobo ma pesa mantata tie koma pa ina roi yo kama kamora regreta ba vandele le kambo oyo pona nini toyokana ne boy e yaki nini abi toyokana na ye to bomana na mwana oyanga na sima soto leto sisi na sima to bandida ye mais siko na mwana ke lokote amen be keloma yisho masia bana nzabe faut faire très très attention bokeba bo sala keba na kati na mokili za malamu te na kati na bat na mokili alléluia bien aimé en Jésus-Christ so totali bien na makomi ya Jonas 1 verset 1 à 15. Jonas azotambela na mbeba na ye nini ya wala atindeki ya akende koteya na Ninive po Ninive masumu eleki ba yibisi Jonas kende koteya nzamba yibisi kende koteya kuna po bato babika po te nzamba bona ke Ninive kobika na sima ya ye so ke koteya Ninive kobe Jonas atali masumu ya Ninive atali bato ndi bazali ndi bato batambela bundumba bato ba incrédule bato bateti albi oh musala nzamba pesi ngana ngai simbate ngana ndimi makabote apo na mutu mususu mais yo albi yo kaka Jonas asalaki nini akimaki alboyi a changer mboka albi ngai na kulungwa na mais ya o mutaponi nzambe basala na yete Jonas akeko mata na bato bateka biloko po akima Ninive ko kenda ki na kati na bato na boyibi soir nzambe na nguya sa tempête mabe mupepe bato ko moninga na makamane mupepe makamane bato na kata bato ba se comprendre ba mais mupepe ezubuta bato ba bonde la rien ba sala bo rien ba infoka rien ba sala kinini ba no boaka ba biloko na ba sala ba trafic ba voyage ba biloko ba marchandise ba zo boaka pour alléger bateau pour bateau et ils ont l'équilibre bien ba boaka na biloko na ba côté baso prier mais ba ke okuta moto moko na se abatama avandi kala ba bi ba yi ko mona ba bi non mais ndeko eza ndenge nyango boy biso zo bonde la zo prier awa zo bonde la zo na mbeba yo vandi na yo batami no aka eza ni nyango basa to sala tirage sort basa li tirage sort ekweli wapi ekweli ka Jonas ay ko ndima bete eza ndengai ya wana mupipone sa po nzamba tindaki ngai na kende ko teya liloba na kati na Ninive na boya ki kokende yango na tindi ba mupepe wana ya makamana alléluia bato albi mais non ndeko comment yiko sabi su biloko boy likambo za ya yo na nzambe biso to yoko na kati na mbeba oyo ndenge nini alléluia bomoni ba marchand ba ju problème likambo tali bango te ba kweli likambo etali bango te ba bwaki na ba marchandise Jonas a commis bango ba pauvre bumbongo na bato bebi pona nini yende mutazaki na mbeba na ye bomoni ba na nzambe mbeba ya Jonas elatisi na bato basala ba trafic na bango babwaka ba biloko na kati na mai bato wana na kolenga bakamana pona nini ye mutazaki na mbeba na bato mosusu akoti yo na kati na ndako malchance na ye ebebisi libota mutu mosusu na kati na famille akenda kozwa kisi na ye kisi oyo akenda kozwa bikota kota na ye famille ekoma na kati na problème bato bakoma kokufa mabota ya bato ekoma kobeba makamane pona mutu moko
libote la clairement mabe po akena ko kota akena ko simba soko Rose Croix asimba ba lelo ba famille zo souffrir pour ani ba relation pour nini ndeko moko amemaka ina na Rose Croix so amemaka so wapi na ba science moko boy azwaka ba biloko moko ye moko kuta kufa atika ba biloko wana biloko na kuma ko lia et kuma ko lia parce que akoma mbongo oyo aza ko utiliser etaki mbongo ya biloko mabe asimbaka famille kuma ko souffrir famille kuma kata problème pona makambo oyo attachement relation nini yo zanango otie le kolopai wapi faut faire très très attention bananza bebe kelam na yesu masiya boyeba et pas wapi bozu s'attacher et pas wapi o ngai camarade nga camarade nga intime na linga ye mingi makamane intime na kat na yo boyoki na kat na nzambe yesu ndeko na bolingo yesu ndeko na bolingo yo olingi ngai mutalingi yo koleka yesu azate bana nzambe attachement et pas wapi bato batie makolo embouteillage bato bazo souffrir na mikolo yo makamane na ntina bato bazo souffrir embouteillage pona nini ba camarade baleki trop na bato baleki trop pona nini bien aimé en Jésus-Christ faut s'isoler kozanga ba camarade kozanga bato te mais un moment faut s'isoler sinon okoyeba te ba problème wuti wapi makambo ezo souffrir je wuti wapi embouteillage parce que yo moko tia ba embouteillage na kati na yo koto bato na ramuta bato ngaba yebi ngai partout yo mais epai web mabe kokotela yo na pas kokotela okoyeba te nani asali yo boye ti okoma na kati na page okoma na bambasu oyebi pe te muta bwaki yo parce que ikoyeba na ndenge nini parce que ndenge oza wana embouteillage na kati na yo bato embouteillage na kati na ndako na yo omona ndako moko yaka bambouteillage na bambouteillage ndako nanga bafeti ndako moko bafeti na bana kutu batangaka bien te chaque week-end makamane mais faites attention toi aussi faites boyami te toboyi tie bana na nzambe mais ke bana kati na bo bato nyonso yo ozokotisa wana est ce que bato balingi yo bato na yo mpenza balingi yo mpenza bana na nzambe mpona nini bozokomitika boye mpona nini bozokomiteka boye bana na nzambe bikelamu na yesu masa vrai attachement ezali moto ya komemela yo un plus moto ya komemela yo quelque chose moto ya kolakisa nzela malamu nde attachement nzambe azolinga yango wana ke nazaka na likambo moko boye ndeko nasunganga na likambo wana mpo epesanga likambo moko boye naka na problème na kati na libala na ngai ndeko nayaka aporta biso soutien batoli makambo ndenge libala evanda yango nde attachement nzambe azolinga makambo ndenge bato mpe nzambe azolinga naka na problème moko bo ndeko namemanga na nzela losambo lelo nayebi nzambe nakoma kotambola mpenza soki ndeko wana te ngai nde nakufa yango nde attachement nzambe nde azolinga amen. Soki totali na Ruth chapitre 1 à 14 na 4 à 13 Ruth a s'attaché na Naomi nde bokilo moko boye oyo Ruth abalaki mwana ya Naomi ya mobali me bana bakufi kuna bakufaki Ruth atalaki Naomi atalaki bite mamo so na s'attaché na ye so na kangami na ye na wala bien ngafuna kangami na mamo oyo Ruth ayebaki po amonaki deja mafuta na nzambe amonaki bon nzambe na kati na mama wana akangamaki na mama wana bakutaki na wapi na Moabita fu bazonga sikoyo na mboko ya bango Naomi ayebise mwana mobali na yo asakufi tikala na yo kaka mais Ruth albite mama ngana ko tiko okende ndenge wana te malgré ça mwana na yo abalaki nga kufi mais ngana ko tiko okende ndenge te ngana kangami na yo fa ya abi tikala na bitenga na ko ya baya na ye. Mais Naomi a s'entretenir na ye alakisi ye avandisi ye atindi azu Ruth lokola penda mwana ya ye abano pesa Ruth batoli abando tala Ruth kat na ye ay komona Boaz moto ya mbongo makamane na bi omoni ndeko na Boaz Ruth kende musala kende ko yekola musala kuna ake kusala musala bitala ndeko wana nde nazomona na Boaz wana Ruth yo fo bubala na ye abi nakobala nene abi mwana nga omoni ngokende kuna basi baza ebele me bongisaka nsoto na s'entretenir nsoto na yo bongisaka moi maquillage moka bien donc moi parfum ya bien kendaka albi chaka mafuta malama albi va oin-toi mi bongisa kende okozali bala asalaki ayokaki toli ya mama na ye abalani na Boaz
Yoko ba relation nzambe zo linga ba attachement o nzamba zo linga malamu makamane na ndenge bikiro na Yesu Masia eli ko ba teke mutu nyusu to fa koma ka camarade na yo mutu nyusu ko fa koma mutu na yo non 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 ce qui total na Actes des Apôtres chapitre 13 verset 1 à 4 bien-aimé en Jésus-Christ Paul na basali na ba prophète basangana ba prophète nyusu basangana ki ba prophète basangani ba lingi pote lilo banza betela etema na Antioche mais to ko pona basali na nzambe nini po ba kele kotea molimo na nzambe pemi ke non Barnabas na Paul botia bango maboko na motu bopambola bango bakelo te liloba wana alleluya bapamboli Paul na Barnabas bateyaki batamboli liloba ndeko ya Barnabas Jean-Marc Jean ya évangile te mais Jean wana nde comme ne Marc ndeko ya Barnabas accompagné bango akomi na nzela sunduli bango abenden na ye Paul ba continuer ba souffrance ba betema fimbo ba teli lo ba nyoko ba komi ti ma Acte chapitre 15 bien-aimé en Jésus-Christ sikoy koma kike ndenge batambola ki fo bazonga ko visiter ba paroisse nyoso ba dekaki ba yeba siko misala na nzambe oye ba tikaki ba plantaki sur l'église on est malamu pour l'arbitre ndenge to zonga surtout yeba misala na nzambe to tiki siko zandenge nini Barnabas a dit oui, tu as mais ngai faut tous l'accompagner nande konangai Jean Marc wana ah Paul alabi abi Barnabas ozomona teke biso to zo yena ba souffrance na to te Marc ndeko na yo wana nefe na yo wana akima ki biso atika biso sundula ki biso ngana ko tembo na moto to zanzela moko ngana yete mate le binini est-ce que batumi bale ba ko tembo na nzela moko so ba yokani ti habité bosimbate bien-aimé basala butu mobimba discussion kaka Barnabas akangami kaka fuba kende kaka na neve na ye pour l'habiter nzobati na ngana yo apamboli ngana yo ya sa ye comment yo ya ko ba faire la biso bana nzabe ena makambo subo sala na kata manzala ebeba pona bokoti corps étrangère embouteillage mo yo kota bokoti embouteillage on a beaucoup bien, beaucoup de embouteillage. On a commerce bien, beaucoup de embouteillage et bien du commerce. Vous savez bien la carte nanda beaucoup de embouteillage, moi la carte nanda mutu moko embouteillage, ndako kota mubulu, na carte na famille beaucoup de embouteillage. Biloko nyonso to bato nyonso baza bato bandimaka te. Eza mutu nyonso fa comme camarade na yo te, mutu nyonso fa comme ami na yo te, mutu nyonso fa comme attachement na yo te. Pour la boyi, a boyi na motema mwabe, non. Ainsi dit l'Éternel, non. Nous avons pas pensé cela. Il y a non, mais Paul a boyaki. A boyaki, Paul a poni si la place naïe. Allez Barnabas, a Jules neve naïe, ma qui y a bon, il y a aucun chose auquel. Ba kabwanaki. Ma kamangombo bani de l'hôtel pour la kabwana. Ba yukana kite ba kabwani. Wana kenzela naïe. Wana kuna a kenzela naïe. Mais Paul baké a poni si la. Mais ce que l'hôtel n'a kat na makomi. Na makomi na nzambe. Bateau yo basala misala penza ko leka o ba lobela eza Paul nasila na kati na prison Paul nasila Barnabas histoire sukila ka wana bien aimé muso za volontaire nzambe soki likambo etangami ke botambola kina ndeko bozaka na ndeko bokakama na ye et comme moment moko je simba te tika et simbi te tika ye oh comment comme beta nenge na so comprendre te nenga a bloquer dans les réseaux sociaux a bloquer dans WhatsApp a bloquer dans Facebook a bloquer dans Messenger vraiment aujourd'hui comme beta pour na likambo tikaye soko continue vous voyez embouteillage okocha embouteillage na kata vina yo muso zali ke nzambe amoni ke embouteillage kata na yo azali bloc to freinage na kata mo mwene a tshena mupanze abe continue na yo moko tambola na yo moko. Bien aimé, oye ba ko tambola na nani yo lingo saka le kambo lingo so lingo saka le kambo ozo luka mutu moko aya ko accompagner le kambo na mais moto yo zo benga on a pas accompagner le kambo na ah embouteillage na kati na église ozo na kati na église nsamba pesi yo mokumbo sa na kati na église molingi mutu moko bato moko baya ko appuyer yo zo kasa so ba yepo église no ko tambola malamu or que ba embouteillage ndo zo ko na kati na mangomba tina ba na kati na chorale o mona mutu moko akota na kati na chorale na kati na église chorale izako yemba bien chorale ya bien mutu wan lokola kota chorale ya église comment embouteillage comment
église comme mobulu korole bosala boye mobulu bokoma monaka makambo mobulu seke boza na embouteillage na kati na bino embouteillage moko za wana bolandelako bien alléluia même na kati na mangomba mona basali na nzambe bazalaki na kati na kimia boye kokota mutu moko boyebaki te oyo mosali na nzambe akota basali na nzambe mosusu bakumba ndumba bamisusu bakumba meli masanga mpona bokotisi bambouteillage bokeba na bambouteillage na kati na bomoi na bino bokeba bambouteillage na kati na bavi na bino bikotisa bilingalinga bilandalanda bibalabala okokotisa embouteillage na kati na bomoi na yo na kati na vi na yo bien aimé ya jésus christ soki totali na Luc 23 chapitre 12 Pilate na Hérode bayokanaka jamais mais tango ekomaki bakanga Yesu Masiya bakamba Yesu Masiya bayokani bato bayokanaka te baye kosala siko bloc embouteillage po kaka baboma Yesu Masiya bien-aimé keba mutu nyonso aza mutu kosatache na ye te mutu nyonso azaka mutu ya kotambola na ye te mutu nyonso azaka mutu ya bakamarade te bato mingi na kati na bino bozoyeba te mpona ndenge nga nasambelaka nalingaka naboyaka mutu te boyaka moto te alinga mutu te mutu oyo ozolobela wana aoseka yo bien komesanga ya yo komesanga kamarade no okoyeba okomona suka na embouteillage nano oyo omona te suka na embouteillage oyekanga kati na makambo alleluya bien-aimé en Jésus-Christ. Molinga mina mwana nzambe. Oza mwana nzambe. Bien sûr banolanda bato ba terre le bana nzambe. Bato ba yaka na toli na nzambe. Ba kambio ba relation nzela na nzambe malamu. Mais yo OK na kati na église oyo kei. Mais makambo bazo te na makambo bazo kenango eza ya embouteillage. Mu yo zo continuer. Yo zo landa kaka. Mu zo ba ke oyo eza nzela ya embouteillage. Yawo ya walobi osoko s'attacher na nani nani ndeko ya bolingo na yo oyo alingi yo nani ndeko ya bolingo na yo soki yesu te na est ce que mutu oyo oza na ye alingi yo mutu oyo ozotambola na ye est ce que aza mutu na yo mpenza relation oyo ozotambola na kati na ye alingi yo mobali oyo ozaka na ye est ce que alingaka yo aza embouteillage te mwasi oyo otambolaka na ye est ce que aza mwasi na yo aza embouteillage te ozomona peleke likambo eza embouteillage molingi kaka obala kaka mpona nini posa libala mpona nini bazoseka yo mpona nini balobaka kobala te mais okoki kobala likambo moko embouteillage moko na kati na vi na yo ozalaka na bachance wana makambo nyonso ekoma na embouteillage na embouteillage bablocage na bablocage mpona nini ozali komona ozali kovivre nzambe azotalisa yo alaka soki tala moto aza boye akabaka na ye te mpe ndenge eza na kokabela yo te mpe alingaka na ye yo te abwakisaka yo mais yo ozo force bolingo koforce après lobi odela na nzambe après lobi oloba na kati na nzambe et puis relation même amitié même na moto oyebaka garçon oyo to frère oyo ndeko oyo tovandaka na ye boye tozaka boye namoni alinganga te alinganga likolo sikoyo nzambe asala siko nini oyebi te oyebi te sikoyo ya nzambe eza wapi apesi yo mayele deja oyebi olingi kaka basakola olingi kaka balobaka ye moto alingaka yo te mpo yo oyeba zwa mayele mibatela okoboya ye te me benda nzoto soki oza kokutana ne 20 fois banda kokutana ne 2 fois ti etikali mbala moko oza na problème na ye te oefase malembe akoya kosatache akanga lokola kole kati na yo kima embouteillage wana lolobi nga na kati si boye po kote oyo babouchon ezalaka te lokola kote oyo embouteillage ezalaka nakei na nzela oyo ezanga babouchon alleluya nde nzela ya yesu masiya nzela ya bolingo nzela ya bosembo olingaka liloba na nzambe fo opartageaka mpe na bato balingi liloba na nzambe mpo bakoporte yo implice bakoporte yo connaissance bakoporte yo makambo nene yo olingaka nzambe owuti eglise sisi yo wana na banganda ya perse ya bato milangwa ya bato balinga bilamba makambo ndenge na ndenge okoyiba yo wana owuti eglise sisi oke perse bato bayibaka bato batongaka bato bafingaka okokoma motongi yo wana na kati na yo ndenge oza wana owuta na kati ndenge osambelaka mais attachement na yo mingi bakamarade na nyonso ezalaka bamusicien mais sikoyo olingi sikoyo nini mpo ne pa yo ozali oza pa na nzambe to oza pa bamusicien non attachement ne eza wapi mpo soki osatache na kati na jésus christ okomi mwana na nzambe bien aimé ya jésus christ yawa kokotiko te quel que soit pasi quel que soit minyoko quel que soit nini osatache na ye yawa kosala yawa azosala na bato mosusu mpona nini
aosala te mpona nini mpona bato mosusu oza motu na ye te oza motu ata ongangi akoyoka ye te alobi na soki ongangi yawa koya akoyoka yo ntango yo ongangi ntango yo ongangi yawa bele mpona nini osatasha na ye okangama na ye amonaka yo osalalaka ye obondelaka ye oza na bolingo osungaka bato nde yawa asatasha kati na yo me bato baza na makila na maboko bato babomi bato oyo yawa alakela mabe yo okoma kokomisa moko bakamara na yo kobana otambola na bango keba yawa mosusu akoboma mpona batachement na bango mpona nini okokoma lokola ema olati parfait ya bato ya mabe wana bato mabe wana kasi yo moto olobaka oza motei kasi teya bango babongwala ana yawa alobaki bato mabe teya siko tuni koteya bango soki babongani gloire à Dieu teya bango bon gloire à Dieu moto akokisi soki 50 ans soki 60 ans na mabe yo nde obana oya kochange soki nzambe te yo kokochange moto andenge wana yo kobongola moto andenge wana yo moko nga moko na koprie yaka kosala kati na bomoi nini aza incrédule aza race de vipère bato oyo balakelama mabe bakokufa na mabe ata olobi na yo ata oteyi na yo embouteillage na embouteillage yawa ekoyebisa kati na yo relation nini yo olandaka ya mabe ya malamu papa oyo ya yo olandaka papa ya malamu to papa ya mabe ami yo otambolaka na ye ya malamu to ya nini libala oyo ozolinga okende kobala na libala oyo ozolinga okota eza ya malamu to ya mabe mpo lobi olela te lobi olobaloba te eya bato mosusu si balakelama mabe batambolaka na kati na mabe na kati na bango soki osatache na ye kaka ba okomi na baproblème bajezabel yo okoki kobala na esika moko ta mosusu bapekisa yo bafamille ezopesa toli ezopesa ke ndeko epai yo ozokende wana biso bino makambo bino bakutime bino abi te biso na bango toyokanaka te tobananaka boye te soki okoki komikotisa makambo yo okendaki te te me okoki komilukila bitumba ti obala oyaka na bitumba oya makambo parce si bayebisa yo ta mosusu bapesa yo toli ta mosusu na makambo mosusu yo oyebi te mosusu ozali balien bayebi soki keba toya na balien moko kuna yo okei na kiteki mais sambela mpe nzambe na kimia oza mpe moto na nzambe so oza moto na nzambe te okolonga mpona nini bozokomikotisa na makambo oyo oyali keke nzambe asalela bino osili lonto bozoyebake likambo oza mabe osili lonto ozomonake motu oyo aza mabe osili lonto ozomonake ngai nakokende na relation te mais ozobaka yawa kosala non relation nini oyo poni nani yo kotambola na kati na ye keba na embouteillage osoyeba toleki oyo nsene so atamboli naza na bitumba nakoza na bambouteillage molingi mpe koka okota na kati na nzela wana na bitumba ame fota nani sikoyo yawa mabe ya nzambe eza wapi eglize osala ke eglize oyo nayokaka deja namonaka ozovivre ozomona makambo nango me yo moko olingi kaka ovanda ozala na bambouteillage wana kotina na bambouteillage nayo tika kolela parce que yo olingi ozala mbuteye tika kolela bongo ya nzambe eza wapi mabe ya nzambe eza wapi yo moko olingi ozala na kati na bambouteillage yo moko olingi bien-aimé à Jésus-Christ bikelama bana na nzambe faut faire très attention très attention na kati na bomoi na bato nyonso bozomona ana kati na mokili ba bato na nzambe te ndiki toza mélanger bana na nzambe mais boyeba te sur 100% 80% na kati na mokili eza ya kobeba 20% nde eza malamu est-ce que yo oza parmi ya 20% wana 80% basa ya kobeba diable atie bana na ye diable atie na bareseau sociaux yo olingi barelation na bareseau sociaux yo olingi kolinga basi na bareseau sociaux yo olingi kosatacha olingi komona foto te keba bato wana na basirene batie bilongi batie baye kotante mpo bayebi ke na réseau sociaux tokozwa bato tina kati na baeglise molimo na nzambe ezoyebisa bino tina bakati na eglise bakoti na bakati na baeglise baye kovanda mpo bayebi ke bato nyonso bakimi na kati na losambo yo moko fo comprendre oyeba ke nazoya me motu oyo na kati na eglise so na continue na ye namoni aza embouteillage na vie na ngai fo évite ye olobaki na motu oyo embouteillage keba na embouteillage bato mingi kaka na kati na bino bozoyeba te ke partout Satan atie mitambo partout
nana kobikisa yo mwana nzambe tala Josaphat nzambe alingaki ye mingi mais kiteti na ye bamiso mutu makasi basebisa tenga na bondelaka nga nzambe akosala ngai ah bon nzambe akosala ozomona mabe mais nzambe akosala ozomeka nde nzambe tika komeka nzambe mabe ezali liboso na yo olingi yawa te ya nini olingi yawa sakola nini bien aimé en Jésus Christ nzambe nango ya mona bino ayebisa bino na molimo mosanto esengeli osala nini bondela kati na nkolo osala mitie sikoyo kolobaka ye bo nga na bakamarade ebelebele na ye nasa bondela tuna nzambe mwana na nzambe oyo abondelaka nzambe ya solo yawa ekartaka ye bato mabe yoka bien oyo nyonso asambelaka nzambe mpenza na kimia nzambe aekartaka bato mabe na pene na ye atiaka bango na mopanzi soki ozwa mwana mobali obondelaka mpenza bien basi ya mabe bayaka liboso boye yawa banolongola bango liboso na yo obana kaka bana okarte kati na yo ata ye mpenza boye yawa lakisuke akolakisa okoka keke moto okeba longola ye akotinda ye liboso na nsima na yo te ndenge moko na ndeko mwasi soki mpenza obondelaka nzambe mpenza bien na kati na kimia mobali mabe soka ye yawa akoumisa te akolakisa oke ta moto oyo aza embouteillage aye kotia embouteillage na kati na vi na yo tia ye na mopanzi yawa akoki kotika jamais kotika mpate na ye jamais lobo osambelaka nzambe na solo te mais yawa na bibele ayebaka so likambo so akoyebi soki tala boye akoyebi so mpe tamuso akolakisa na bandoto so na bandoto akolata ta mutu akoyebi soki yo soki na mutu wana na basekre oyo oyebaki tabe tala boye yawa akoki kobomba bana na ye abombela bango makambo te yawa alobaka nyonso atalisaka amonisaka nyonso bien aimé ya Jésus Christ lamuka bondela nzambe na kati na kimia likambo nyonso ndingosala tuna kati na nzambe so omoni mutu tuna mpe volonté ya nzambe mutu oyo bon est ce que eza volonté ya nzambe lobi bokokoma na problème ya embouteillage ntango balolela c'est trop tard nayebaki te en tout cas kozanga koyeba mutu oyo asatache nanga me ndenge ayibanga babiju na ndenge akotisaka likelemba moko oyo mbongo elekana abunga monanaka te alleluya tosalaka na association moko boye association ya bien boye na bien boye okoti mutu moko boye embouteillage akotaka sungi makama association epanzani eri ya malamu baembouteillage bato wana baembouteillage aki s'attache yo ozosapporte eloko moko ya malamu mpo na nga te namona apelika malamu oyo osapporte mpa na nga te ngai na kosatache na yo okoma mitie na ngai ya bakamarade ya likambo nini kotula ya bakamarade to kozanga ya bakamarade boni boye bino ndeko boni kozanga bakamarade to kotula ya bakamarade ozozanga eza nini non yo kokaka teke ere moko pene te balobi koyina bato to koboya nete me mibatela nde keba na embouteillage ekoboma yo embouteillage ekobebisa yo yawa apesi yo boyebi bondelaka sengaka volonté na nzambe na moto nyonso ozosatache na ye na mobali na tata na mama na mwasi na camarade senga na nzambe parce que mingi bamisusu balakelama babe mingi bazotambola na mabele na nzambe nzambe alingaka bango so aza na kanda na bango yo okomisi ye camarade na yo yo okomisi ye yo keba okolata pasi ya moto nzambe susu plus kokoleka ozopesa nzambe kanda ya kosasoucie na bato ozomona bato bazosala mabe omona bato bazotamba mabe mais yo ozosasoucie na bango oboyi mpe kopesa bango toli oboyi kolakisa bango ke bazosala mabe lakisa mutu so basala mabe lakisa yeki mabe na ye yebisike osala mabe mais yo ozosatache na ye yo okomisi camarade na yo yo ke kolenga mpona ntina moko boye ta mosusu na intere moko boye ndenge moko makambo ezoleka na bamboka na biso bato bazomona mpenza ke mutu oyo to président to ministre to député to nani likambo moko mabe olobi oyebisa ye mpenza ke non eza mabe ta likambo esali boye eza mabe mais bato bazokokomisa ye camarade na sasi na lokuta na baintere na bango yebaka ke makambo oyo ozosala nzambe azomona yo mpe okwei na motambo ya motu wana bilakeli ya mabe ya motu wana ekozwa yo prophète ekozwa yo pasteur ekozwa yo évangéliste mpo ozo-évangélize mabe ozo-prophétise mabe ololoba ainsi dit l'éternel ndenge mécha alobaki bosembo yo ozolanda mpona baprophétie ya basentiment baprophétie oyo bato bayeba yo bamona yo ololoba makambo ezali juste mpo bato babanga batambola na boyengebene mais yo n'importe quoi
pour na nikat na yo pour okokoma camarade ya mokonzi moko boye okokoma camarade ya député okokoma camarade ya ministre okokoma camarade ya musicien oloyebise mabe na ye po ta bongo na olakisa nzela mais yo lingi kokota kaka embouteillage na ye embouteillage yo kutu okokota na vrai encombrement ya embouteillage yawa mona bino apambola bino boyeba relation nini oyo ya nango na ozolanda parce que nzambe apekisi yo relation te apekisi yo na bato te mais vanda na mateya oyo sala introspection vanda omitala lobi te lelo so nazosufri makambo ebele na mona ezalaki mpo na ami moko boye amela yo afuta yo mbongo na yo te na makambo boye opesa ye mbongo abanukila na yo moto aza kaka moto akima yo na mbongo abotola yo mwasi moto azaka moto mais azalaki pire yo embouteillage abotola yo mobali mama mais azalaki molingami na yo embouteillage azalaki nde embouteillage na kati na vi na yo lelo kokwesama so na kati na motambo te amen tika te yawe amona yo apeso mayele epeso boyebi obima na kati na embouteillage yawe tala ba embouteillage libosa bana na yo batelemeli bango bazoluka bango na bato mosusu olakela bango mabe me balingi babebisa bana na yo nabeleli yo nzambe na nguya nabeleli yo nzambe nalola mokonzi na nguya yesu masiya yo moto omonaka tala bambouteillage na kati na vi ya bana na yo na kati na baeglise liboso basali na nzambe na bakonzi ya mboka na bapays na biso bambouteillage na embouteillage oyo baye na batoli malamu baye na makambo malamu me baye na embouteillage mpona kobloke mpona kobebisa bamisusu yawe yo moto omonaka yo moto olobaka kolo longola embouteillage wana tata ekarte yango na kombo na yo mpe na makila na yo tata tika te tata bana no bayebaka na molimo na mosuni balala na ponge bakufi te bakende kosalie te bakende kosangana te na bato oyo balakela meki mabe me batambola na baoyo balala na boyengebe pambola pate moko na moko pesa bango boyibe mpe pesa bango sagesse connaissance intelligence tata mabala ya mabe batachement mabe bamitié mabe barelation mabe na kombo na yo yesu masiya na bengani yango na kati na nzoto ya bana na yo na libota na yo molimo santo tika te bana no babatelema na kombo na yo baza na kimia batambola na kati na boyengebene batambola na kati na solo mpe na mayele mo molimo santo au nom puissant nalobi bongo amen pamboli bozalaki bongo na kati na chaîne na bino Aziza Pembele TV tika te kolo asunga bino abatela bino bosabone mpe bopartage mateya nzambe na lola kololo na bolingo amona bino bon dimanche na bino amen 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 shalom shalom. alingami kati na kolo mbote na biso ngai ndeko na bino Pasteur Jocelyn Pembele nazali kati na chaîne na biso télévision chaîne na biso ya bakristo mbula oyo ezala mbula ya komonisama kati na kolo Yesu sadi makambo na biso oyo ebombama emonisama clairement et puis bo Kristo na biso emonisama clairement na miso ya mokili yango na ebisi biso tolenga te pona tina mitungisi oyo ezosala biso na mokili Biblia yebisi biso na Matthieu chapitre 6 le verset 34 elobi tomitungisa te pona lobi pamba te lobi ekoya na makambo nango mosusu ya sika ebongisami na nzambe parce que na mokolo nzambe asalaka likambo na ye na kati na bana na ye c'est que nzambe aza na baplan moko ya malamu kosalela biso yango na bibo mitungisa te bosatache na nzambe bozala na confiance na nzambe akosalela biso susu makambo minene et puis bosabone massivement
na kati ya chaîne na biso chrétienne awa nde liloba na Nzambe.